bana nzambe ekomazana te nasala bafeza komachete libala lekoki des autres nakoma aventurier nga papa nakokobima na fenêtre na tongo mpona kima bana mpona mpoka déjeuner sa te papa nazosambela c'est-à-dire nazobimisa profondeur pasi na ye tozosambela nazosala nyonso jésus nakoki solution namoni te eloko nazalaki na posa na simple na bana yo ndeko nga nayebi problème yozala na motelelo nga nayebi te nzamba ye nakoso komi na suka okosali bambula na révélation ozomona eloko te tosala batina okomi simba na bana yesu kristo simba jésus wana aza kati na biso namoni bamiracle na miso na namoni ndenge nzambe akobikisa na cancer na moi baboka tozali oyo mindele eza baboka baincrédule zali bato baza bien organisé baza wana service social ezali bakisi ezali nayebi ke soki nazomona butu pasi bula nange ezali bula na kisi moko makasi naza moko soko mbele okola butu esili pasi bula nanga mbele soki na mbele yango malade esi donc moya tia fois pa ya nzambe eza soki nakuta na ka moko nazoteya na mboka moko ntango nazoteya azomona mutu moko avandi oyo nalati manto ya salite mandefu bakataka salite ya ntango nazoteya azotia baso moko bizarre natuni interprète nadi problème ni wapi abi te koki mpe ete ananu yopo donc cetadire aza solar koki mpe ete yopo na continue koteya ntango tokomi na suka nabengi bato ngai oyo alingi napriye mpo na ye aza na problème akokoya liboso papa wana moto ya liboso telemaki azoya mpena sula donc azoya mpenza donc azoya akomi liboso na nga okaka nalongoli veste akangi na veste nalandi mateya na yo napena ngam na komando ngam na composant un bon chanteur, un bon musicien. Mais l'alcool est bénéfique dans la table. L'alcool est bénéfique dans la table. La moi si, à bas. Moi, ça fait la bande, c'est qu'elle a abandonné. La comment vivre dans maman, elle est à beaucoup. La parole n'a pas n'a pas pour te le mettre. Tu vois, la maman ne pas maman, elle est à beaucoup. Allez-y, maman, vous allez monter. Abi na nakende kwa hospitali obi na ferali medicine na kasi na bina yebi basali ba examen balobi na nga eloko kusala eza santé to ya alcool na to ya drogue eleki mingi na makila na ngai eloko kusala ya te na kile kusembwa na ngako azondela na prier pour na ye na moni mutu akikubana parce que je suis na prier pour la bango ici to bi mana interprète na ko to voiture na moni ya yi na ko inviter yo to me la café na ndako pour mama na ngaza kuna o mona ya été interprète la ponto to ko na voiture to ko na kuti mama c'est maman wana azali za koko et puis azali na souci ya mwana nenge ka moko akota mwana yo moko azateti Libère Kofi a commis alcoolique, drogué, désespéré. Maman a fait des bouillons, vous savez que maman a souffert. Ah, la vie s'en est. Parce que tu n'es pas pourquoi. Maman a sali café, a sali maman a gâteau, on a pris la poule. C'est un roi de soleil, a prié pour la bango, d'une manière normale. Mais bon, quand tu as madame, c'est ok, vous mettez le locoma. Quand on a télé pour la kende, vous n'avez pas de la j'ai pour la cabo. Eh, il y a pas de l'idée. Tout le monde, tout le monde, là-bas. Quand tu t'attends, n'a pas de madame tout. Même comprendre les gens, faut le dire là-bas. Même si les prêtres, là, laissez kende, soit pas de. Là, on dit là. N'a pas une frère voilà, il est voilà. N'a pas n'est pas le. Ah, c'est fait. Après maintenant.
matériel yango na kutia matériel na se tukuna na biso mibale tukuna na awa tukati kukuta na leo kito azolumba sur la masanga na bia na demi yango mais ma compassion ya ki pasteur comme motema ya na binzambe ya kobe na fona Zita Sololi, na moni photo mo zeba na vitrine, natali mukule pokara, costume te, na tunanya mo. Oh, adinga. Natali photo, natali mutu. Natali mutu. Ako ko mara moko. Na tuni ona ashina mo. Ay ko na ashina, na ko mari azani leki mo. Petit frère na. Ako mi koko afama. Kiboba. Kuna vipande na Nzambe. Au vitu vidogo kwa ya pasi. Kama na Nzambe. Dieu est bon. Tout le temps bwana, mimi nataka Dieu est bon. Azuru na Mungu. Yeye mtakusikia mtema naye. Dieu est bon. Biso ne pas tout ça Dieu est bon. Doctorali. Vous savez doctorali. Il n'a plus mal. Même vous avez vu un chef de tout. C'est-à-dire, droguer à combien on va venir qu'il est en manque. C'est-à-dire, drogue au Yatiaki et au Yasuka, ce que nous avons fait, c'est drogue, il est en manque. Évangéliste. Avant de nous tromper, malade d'indignité, l'autre, il est bon. En même temps, trop, pesade trop, vous imposerez les mains. Vous imposerez les mains aux malades et les parents seront guéris. Jésus okela mawa mtu azakutremble azakolela mioyo za kupima ngati non mais c'est pas mandefe baby ngati non quelle souffrance on n'a pas assez calme quand on dit alani na bien tu vas profiter on a mettre la ngozi ngapi profiter na alani na tu vas dire matin lelo suba lelo kaka hume na bread drop na ngaka ya ngoga na zona na tisi ouais 5h du matin la même chose qui na 6h na la muki kama zona na résultat prière la dieti na lui na motema na eva na kimia na zileti ala mkaroseta na muki na dise heiki ngana salipa na kaunza matika iko mipaka na siko Nzambe asa na kati na hivyo uzamu mtoto serikali zaidi lelo nzamba sana jirani na tufuatie na zoni na ile kama deux semaines a téléphoner là a déjà dit na tufuatie tiki voiture na parking abenga uloto kota porte kota liboso to baluki kota sima kota jardin muda bungisi bakiti ati 4 chaises na uzaye nanga na mama na yeye donc kiti boko tikele na aye na vandi na mwana yazo ngapo na deux jeunes filles ya 13 ans na 11 ans abina ba nzambe na yo ali kusala bia tarabana na bakende bazongi na ngapo deux semaines ya bana bazongi na ngapo ulena baba sambe na baba baba na zongi na ngapo na kile kote na mboka msusu na ulitine kama unazotea na soko na mbuga ile soko ile tipa za kudapono na 600 km ya Likolo wana yetu tano zote kutaka kwa kidole tawo tuere sili na mudi azoya ni mosonga mutazaki demarche kwa mwana mtupina azoya kaza tamla azimu contact mbo azimu ngizangele andali ni mwana mtaya ya mbingai anasema fungula kwa tena nini na wao na tabu za watie hapo yule za hiyo abi evangeliste wewe mwasi ifana utaona musika yeye kwa utamsaidia mwana abenga na ile tuende ensemble hiki utakosa fuatile tambo na tambo pena makondiza iko